Mbote na balanjinior surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou Oye, les lotoye libino intégralité ya mariage ya domaze bota la makambu oye leki bota la makambu oyo ezole kanakati ya mariage wana boko luka sila boko combattre sila mais boko kokaete na kombo ya Yesu Masiya bota la ekoteli ya sila bisalu bota la nyonso ndenge c'est passé to tike libino temps bo consommer tozo senga na babakouk nyonso bobo sanate kia film na biso eza en cours total to consommer tozala wana branché pona ko consommer film na biso les abakouk concentré na kati ya film na biso concentré na kati ya sila bisalo officiel to sauter ba pibité na kati ya Adassa Temo TV to tike libino temps botala film na biso botala émission na biso bo consommer biso massivement botala ekoteli ya sila bisala Mam c'est là. Mam, je suis avec Fivette Mayamba. Mam. Ah oui hein. Bisous Mam c'est. Champagne rosé. Champagne rosé. Je suis avec Mam. Mam c'est là. Mam, je suis avec Fivette Mayamba. Mam. Ah oui hein. Bisous Mam c'est. Champagne rosé. Champagne rosé. Je suis avec Mam.
tu banquero con